nyonso bapapa balokolinga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ya ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele Tata mwana pe tata molimo santo. Lelo tozali mardi 2 avril 2024. Toyebi na histoire ya Lingomba le 2 avril 1960 événement nini tozalaka na yango. Ndezali date oyo nzoto atata Kimbangu tango euti na Lubumbashi ekomi na Kinshasa nde epemaki na paroisse Matadi Mayo. Nde na tina yango molulu epesamela bandeko na biso ya la surveillance kimbongiste. Na mokolo mongo lelo mardi 2 avril 2024 tozwi mateya na biso epai ya papa Kudi Mwena. Ye azali évangéliste au niveau général na kati ya mouvement social de la surveillance kimbongiste. Atangelaki biso na mikanda miye. Azwaki mukanda mwa psaume chapitre 126 verset 1 à 6. Aleki na mukanda mwa Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Ake na mukanda mwa Genèse esika peseli biso lite ya mokolo mwa lelo na chapitre 47. Azui 28e verset aleki na 30e pasuki na 31e verset. De référence ya prédication na biso mokolo mwa lelo biso banso tokende kotanga na mokanda ya Ephésiens chapitre 4 verset 22. Nakanisi biso banso tomati na nkamba Yerusalemi ba surveillant tout comme ba choriste choral Yerusalemi toyebi nini toye ko sala tomataka na nkamba na makambo mibale ko bondela pe ko sala misala toleki na ba communiquer tobengi kuna na cabinet tata na biso révérend Matondo Biyeye okoka kokomela biso na oyo esika mpona oyo etali discours ya Lingomba. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, conformément à notre tradition, qui nous est donnée en lieu et place du révérend directeur du cabinet de sa divinité Papa Simoki Mankangani, de lire les mots de circonstance en mémoire de ces 2 journées qui nous réunissent ici en ce jour. Chacun se souviendra, il y a à peine 1 an, alors que sa divinité Papa Simoki Mankangani nous demandait de nous réapproprier de notre histoire, le Kinkulu, les Bokoko. Tout au début de l'année, il se trouve que, au sein même de la famille sainte, on nous sortait un ouvrage, une thèse, retraçant effectivement ce Kinkulu. Et sa divinité, Papa Simoki Mankangani, avait marqué personnellement de sa présence en ce temple scientifique de Kinshasa, à l'université de Kinshasa, où Papa, docteur, professeur, Papa Zako Bitiwidi Kiangani défendait sa thèse. C'est ça le Kinkulu. Et c'était pour notre histoire. Et cette même année, à Brazzaville, en République du Congo, sa divinité Papa Simoki Mankangani nous déclarait que l'année 2023, les compteurs étaient à 0. Nous voici cette année 2024 où
il nous fait rentrer dans le démarrage. Révérend pasteur de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, révérend membre du collège exécutif national ici présent, révérend directeur général de la chorale Yérusalem, papa président général AI du mouvement social de la surveillance kimbangiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbangistes. À l'occasion du 63e anniversaire marquant le retour triomphal du corps de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ et fondateur du kimbanguisme, dans son village natal d'Nkamba, nous avons l'honneur et une joie immense de prendre la parole au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, pour vous souhaiter la bienvenue ici en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où nous célébrons ensemble ce grand événement historique profondément glorieux et mémorable. Nos vifs remerciements et sincères anniversaires à nos frères et sœurs, les surveillants du monde entier et tous les choristes de la chorale Yérusalem, à qui est attribuée l'organisation des présentes festivités. Le chef spirituel et représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu, vous exprime sa profonde gratitude pour avoir répondu à son invitation malgré vos multiples occupations et obligations. Votre présence remarquable en cette journée témoigne de votre attachement à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu et de votre reconnaissance au sacrifice qu'il avait consenti pour la libération du monde, partant de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu, que vous êtes venu honorer, est si heureux et fier de votre accompagnement qui garantit pour vous-même et pour toutes vos familles des bénédictions certaines et véritables. Ici, les lieux, permettez-le-moi de circonscrire dans sa plénitude le double événement du 2 et du 3 avril, dont l'organisation, comme je le disais tantôt, a été attribuée au mouvement social de la surveillance kimbangiste ainsi qu'à la chorale Yérusalem. Premièrement, à sa relégation, Papa Simon Kimbangu, quoique persécuté et humilié, parti vivant de Nkamba pour Elisabethville, son lieu d'emprisonnement, via Léopoldville, la capitale. À l'aller, il parcourut la moitié du territoire congolais, du sud vers l'est, en traversant tout l'ouest et le nord. Après sa mort le 12 octobre 1951 à Elisabethville, au terme de 30 années d'emprisonnement ignoble, son corps y fut enseveli et demeura sous terre pendant 9 ans. Après maintes démarches menées par nos 3 papas auprès de l'administration coloniale belge, à partir de l'année 1958, le corps divin de Papa Simon Kimbangu, qui fut enfin exhumé le 25 mars 1960 au cimetière Sapin 3 d'Elisabethville, en présence de ses 3 fils, de quelques pro-kimbanguistes restés fidèles, ainsi que d'une foule de curieux anonymes, dont quelques expatriés blancs. Le corps de Papa Simon Kimbangu sortit de la terre entièrement intact, avec un œil ouvert et l'autre fermé. Ces faits puissants furent aux yeux du monde et devant ses persécuteurs ébahis autant des miracles
qui dépassèrent tout entendement. La dimension divine de Papa Simon Kimbangu suscita une telle admiration qu'un sujet belge présent à l'illumination prit un peu de terre de la tombe et l'emmena avec lui. Pour le retour à sa terre natale de Nkamba, comme prophétisé jadis, le corps de Papa Simon Kimbangu traversa le reste des provinces du centre et de l'ouest de la République démocratique du Congo jusqu'à Léopoldville, la capitale, où une foule immense l'attendait au port fluvial de l'ex-office des transports du Congo, Otraco à l'époque, aujourd'hui Onatra, mêlant les Kimbanguistes, les sympathisants, les Noirs et les Blancs venus assister et même sécuriser le retour triomphal de celui qu'ils avaient martyrisé et emprisonné. Papa Simon Kimbangu avait ainsi ceinturé ces territoires de la République démocratique du Congo où il demeure, où il fixe son trône éternel et accueille désormais et victorieusement toutes les nations et toutes les langues du monde. Arrivé à Léopoldville, un long cortège fut constitué, à la tête duquel des motards de la police coloniale, suivis par le véhicule Zunganissa qui transporta le corps sacré du Saint-Esprit jusqu'à Matadi Mayo pour un culte d'action de grâce. Puis le lendemain jusqu'en Kamba Nouvelle, Jérusalem. Et c'est à Matadi Mayo que le mouvement social de surveillance kimbanguiste sortira de ses fonds baptismaux pour signer ce pourquoi il avait effectivement été créé. En effet, des bandits instrumentalisés tentèrent de s'emparer du corps de Papa Simon Kimbangu. Nos vaillants soldats, les surveillants, se mirent en branle et maîtrisèrent les assaillants et les mirent hors d'état de nuire. C'est ce jour historique d'aujourd'hui, 2 avril 2024, fort de ses 63 ans d'anniversaire, qu'il y crut. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, dit la Bible. Psaume 126, 1 à 6. Pour tous les kimbanguistes du monde, le retour de Papa Simon Kimbangu à la source dans son village natal est un suprême couronnement et une victoire éclatante et historique au regard de mauvais traitements qu'il avait subis de son vivant et de la persécution infligée tant à sa personne, à son épouse et à ses 3 enfants qu'aux milliers de ses fidèles qui furent déportés pour cause du kimbanguisme entre 1921 et 1957. Ce fut donc un événement grandiose et sans précédent au regard de l'impressionnante effervescence sur le parcours, d'autant plus que la ville de Léopoldville était rassemblée une foule immense de plus de 100 000 personnes, kimbanguistes, sympathisants et autres, venus de l'ensemble du Congo belge, de Brazzaville et de l'Angola, exaltant Dieu par des chants et des prières. Sur place, se formant une haie d'honneur où défilaient des milliers de personnes venues honorer le sauveur de peuples opprimés et de peuples noirs par un recueillement solennel. Plusieurs personnalités politiques et publiques, dont Joseph Kassavubu, étaient présents à cette cérémonie d'accueil et d'honneur. À côté du cercueil se trouvaient les 3 fils de Papa Simon Kimbangu, tous 3 habillés en blanc, et des kimbanguistes se tenaient tout autour de la tribune. Il y avait plusieurs délégations constituées d'autorités politiques, civiles et religieuses. Toute la nuit du 2 avril au 3 avril 1960 était consacrée au recueillement avec des cantiques de louanges entrecoupés de prières. Peu avant minuit, cette joie était interrompue par l'intrusion des bandits, comme je l'avais dit tantôt. Les kimbanguistes chargés de sécuriser la cérémonie, les personnes et les biens lors de cultes en plein air,
avait maîtrisé et mis hors d'état de nuire ses bandits. De cette intervention énergique naîtra par ailleurs, et depuis ce jour-là, le mouvement social de la surveillance kimbanguiste, MSSK en sigle. Le cortège quittera Kinshasa sous leur surveillance et prendra la route du Congo central, menant vers Nkamba, où le corps de Papa Simon Kimbangu fit son entrée triomphale le 3 avril 1960 à 18h. Accueilli par ses trois fils, sous les cantiques de la chorale Yelou Selemi, venu accueillir le Mvoulouzi. Plusieurs pèlerins venus de partout étaient présents pour rendre hommage à Papa Simon Kimbangu. Son corps était exposé à l'extérieur du mausolée pendant un mois pour la cause. Voilà ce qui explique le pourquoi du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, ainsi que de la chorale Yelou Selemi, sont à la tête de l'organisation des festivités de ce jour historique. Notons que bien avant ces événements, déjà en 1959, tandis que Papa Dianguenda Kuntima, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, assisté par ses deux frères, nous citons Papa Kisolokele Lokelo, Daniel Charles, et Papa Dialungana Kiangani Salomon, prenait les rênes du pouvoir de la nouvelle église, qu'au mois d'août, il instruisit Papa Kalamot pour la mise sur pied d'une structure sociale et de surveillance devant assurer la sécurité des personnes et des biens au sein de l'église kimbanguiste. Il avait sans doute divinement anticipé les événements à venir, plus précisément celui du 2 avril 1960, marquant le début effectif et conséquent du mouvement social de la surveillance kimbanguiste. Deuxièmement, et enfin, le jour du 3 avril 1960 est celui où le corps divin et incorruptible de Papa Simon Kimbangu entra triomphalement et dans toute sa gloire ici en Kamba, où il fut conduit par ses trois fils et accueilli par la chorale Yelou Selemi, ainsi que tout le peuple environnant. Et c'est ici, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où son corps divin incorruptible repose dans le mausolée. Un œil ouvert et un œil fermé, comme pour signifier qu'en tant que Saint-Esprit, il est le maître de l'univers qui dispose des vivants et des morts. Révérend pasteur de la ville sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem, révérend membre du collège des membres du collège exécutif national ici présents, révérend directeur général de la chorale de Yelou Selemi, Papa président AI du mouvement social de surveillance kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes. En vous réitérant la gratitude de sa divinité Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, à votre garde, nous ne saurons terminer cette allocution sans remercier du fond du cœur et au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant de la nation, pour l'attention toute particulière qui ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, la consécration de la journée historique du 6 avril, comme celle du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience et de l'éveil de la conscience africaine, ainsi que la construction de la route de la passion de Papa Simon Kimbangu, en sont les témoignages éloquents. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, que vive l'église kimbanguiste, que vive les festivités du 2 et du 3 avril, que vive le mouvement social de surveillance kimbanguiste, que vive la chorale Yelou Selemi, que vive Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Papa Oye,
Papa Oye, nous vous remercions. Tika tobongisa maboko totonda yango kombo tata mwana pitata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo sika tozongi pona bopesani mbote faki tosala ya kobongama wadi engudi eto ba mama baba kalanga bimpovile beto koma semeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokuvana cha mbote. Twakubiteno moko twavana ngudi eto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kwa kuvwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela kanda nzambi yandivo mayangi mena ye kambi lya bantu bubena ye mfumu inzambi ikambi tikakisodi la muvwajo beto tubankwa nsambu ekuma tata nzambi wa izi vuanda vakatikati ye beto tsilulu za mfumu wetu Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi impeve ya ndongo ya kedika ilemba ninza tambula tata Simoni Kimbangu tuka munale 12 septembre 1887 wena yeto ye ukalanga yeto na telu mukya unu tata Simoni Kimbangu wena yeto kintwali kayo yeleko ye kakanoke ne penituko tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana beto bana takuvana chambote fati.
Bika twakubike no moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa seye mwale tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tulendele kutufuana sedito wanzambito eto bana bakutukulombele bakafulu watusikidikisa Tusaba. Pensamos a mwetu Yesu Kristo
yezola kwanza viwa seditu ye untwa dia mwana velela bika wakalanga ye totuka kwa yelevu se mwana velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tolanda ki matei na biso papa nlongi nde mtate ya biso abandelaki na banzembo bayuda na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika matei na ye etali kaka na makambo ya tata Molimo Santo pasi oyo bakoko bamonaki na ndenge nzoto ya tata Molimo Santo ezongaki na Yelusalemi. Tozali bana mapamboli na banzembo toyembi elakisi ke likambo ezali na likambo wana biso na ntango oyo balobi kaka totonga Yelusalemi tuyaka na bamoyen ndenge na ndenge mpona tosala misala totonga Yelusalemi. Lobiko na biso ekomona na kati na makambo wana oyo elobama na nkolo Yesu ye moko tata kimbangu mabota na mabota ya mokili mobimba mundele to moto mwindo bakoya na Yelusalemi. Ezali devoir na biso bandimi balongaki bakoko balongaki tour na biso sikoyo na tongo ntango tozalaki na résidence tolandaki presque nyonso papa Mbenga alobaki kolakisaki ete bakoko balongaki batata na biso mpe balongaki sikoyo etikali tour na biso après mabondeli tobimaka libanda oyo nyonso obongisaki mpona botongi ya Yelusalemi ntango wana tolakisaka exemple monene na misala wana nga kutu nazowelela nere tobima libanda tokende kosala misala matei nde epesi biso courage misala oyo tokosala nde yango moto na moto akolonga nango pamba te nkolo Yesu alobaka makambo ebele papa Kimbangu alobaki makambo ebele bapapa banayebisi biso makambo ebele oyo ezali ke elongisa biso bato ye ayaki Molimo Santo bazali bango misato tata mwana mpe tata Molimo Santo suka ya makambo 4e génération yango oyo tozoyoka tozomona makambo ebele biso totelema na likambo oyo makasi tonata molimo bonzoto ezala moke molimo eleka po tobebisa te po soki tobebisi tozwi échec mpasi wana kozongela biso moyen kozala lisusu te soki tolongi mokili nde ekosepela mingi yango wana batata na bamama feti ya biso bapie gauche korale ya Yelusalemi tolakisa ndakisa toye mpona bongo mpona yango botongi ya Yelusalemi okanisa kaka soki mbongo etike etikali wana kobouge yango te
ya pona na nzela obouge te kasi oyo tangaki mpona msisani etikala ekotikala yo otikala te malamu totika oyo ezali programme tosalaki likambo ya chrétien na croyant ezomemisa biso ngambo nyonso ezali français fuma mbanza aloba boye soki ozwi mokanda eza na français anglais balangi mosusu yo mokongo luka moyen otiango na kikongo po comprendre bien langue oyo yebi bien ya mboka tiango traduire yango na kikongo ocomprendre chrétien tondimi croyant mpe tondimi mpona nini tataki mbangu ntango ayaki bakoko batonaka ye boye yo ozali nani na kikongo ngeye nani na kikongo lo mfumu wetu Yesu Kristo motindami ya nkolo Yesu 88-89 bapapa bamonaki ete envoyé spécial ya nkolo Yesu wana ekomi français me makelele ezosala mingi toyiki bandeko ya mokoto 26 balobi makambo ebele mpona likambo ya karte mpo tolobi biso tozwa bacroyance tata Simon Kimbangu kasi soki na 88 bapapa batalaki likambo wana bamonaki ete mondele ntango ayaki alobi prophète me lelo biso tozoloba ke azali molimo mosantu bongo bie bongo te bongo totie esika nini ntango oyo ya tata molimo santu ntango ezali ntango ya tata Simon Kimbangu nini ebongi totia na ye tomakisa ye lokola nzambe na nkolo Yesu ntango akufaka 125 ans balobi deuxième personnalité ya nzambe après tata nzambe nkolo Yesu bongo après nkolo Yesu nani Saint-Esprit me wana nyonso français tiango nano na kikongo ya mboka na bino bongo bie bongo te likambo ya tata nzambe eza koluka nzela soki tolobi croyant oyoka motema pasi te tolanda nano baconférence mpe kozala mingi kino likambo ekozwa nzela ndenge papa Mbenza apesaki toli na ntongo kolonga ya bapapa kolonga ya bakoko na biso mpasi oyo bamonaki mpo babikisa mokili biso mpe soki tozotonga Yelusalemi mpona kobikisa mokili bakoko bamonaki mpasi tour tokomi nango mémorial etongama esprit ya bakoko ekota na ndako bango nyonso awa na Yelusalemi bongo bie bango te ngai na suki wana balobaki o batindaki mokanda ndenge ezalaka soki mokanda kabine ezali mutu wana ye na mokanda ekomelaka na kabine bi baprotocole ba SPC nde ekokoma epa na ngai soki mutu wana namoni ete ke batindaki mokanda moi nalobela yango eza te nani eske mutu a 26 bien nani yango wana ezolobama mingi na mokili mpo balobi makambo o leta mpe azwaki président azwaki kopi d'accord mais tozali organise mabe ezaki na kati
bana mzana ka foye bana nani aonemea yango kaka nazalaki nango nayebi ke si boyoki yango deja si etamboli na explike biso bacroyant kolakisaki tata simoki mbango motindami ya nkolo yesu yango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ika twakubikeno moko twatonda lusiku mosu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela
alignements. Respectez vos alignements. En place pour les démonstrations. Musique, calme. En place pour les pour le ça, Tata Simoni Kimangu Kangan, Simwalongo Kumadibuni, Nibuka Bandisuko Mubana Ebo Yetikus, Yonia, Tata Puano, Pulo Bella Pulo Atambula, Vitus. Bungi, antes do